Ce qui est un message est pour nous. Nous avons prépare-toi pour le déménagement. Yes. Nous allons déménager très bientôt. Dans quelques temps, nous allons déménager. Nous avons pesio. Nous avons déjà dans le monde. Nous avons pesio nous avons propre. Et nous avons sangai au sein de Kendaku. Vous avez la possibilité de déménager. Vous avez la possibilité de vendre la place où vous vendez actuellement. Vous avez une décision de déménager. Vous avez la possibilité de personne toujours lukanda. Nous avons sangai à pesio fungo la pesio ndako kitoko. Nous avons une grande maison belle, jolie. Nous avons une kasika kitoko makaspe. Nous avons nzamba rosunga yo pona paiement ndako pona paiement ndako nazomona pe parfois ndeti bo okusuma ndako wana na mikolo koya ndeti okusuma lupango wana za lupango kitoko monene mais ndeti okusuma lupango wana na mikolo koya et nazomona okuvanda yo moko te na kati ndako okuvanda na mobali na yo kozala compagnie na mobali na yo voilà na kati ndako wana boko kubota voilà. Et message ezali pour na célibataire ou vivre yemoko eza pour la couple marié. Message o eza pour na mutu aza célibataire à vivre yemoko o que nous ndako pe oza la compagnie na mwasi to mobali na yo pe nazomona boko za facilité ya kofuta ndako pe boko somba ndako wana na mikolo zoya eza ndako moko eza na bénédiction eza chance ndako moko neti ya sika bato mingi bavanda kati ndako wana te. Ndako les allez préparer pas un nzambe pour nayo. Nous sommes fungola na maboko nzamba binanga. Nous sommes ndako eza message ya célibataire moto vivre yé moko soko bi ko za la famille to za mère seule. Za maman azana bana yé moko. Maman za seule na bana to za yo moko to za momola mobali vivre ka yo moko. Voilà pour ça ndako. Yes, o que za ndako ya ba chambre belé. Parce que aux autres ne kovanda na mwasi to mobali na yo. Nous avons yo ni pambolé ni pambola nzambe et que nous avons que la moins cher que nous avons place à qui me passe que toko vous allez cadeau dans ma pesio réponse à prière parce que nous avons nzambe na lola alors tina ange nzambe va conduire vers la maison pas conduire vers la maison nous conduire aussi quand nous avons l'action d'akona molimo pour se séparer là nous accompagner na mobile notre na mwasi na. Yes, bokoza la kimia ndako kitoko parfumé na zomona ndako mo kitoko makasi. Yes, bokosomba lupango wana avec le temps qui vient. Mikolo zoyo kosomba ngo. Wana ezali message pona mutu nyonso to kona message ko aza célibataire to mère seule. Mère des enfants, aza vivre ye moko to azali seule célibataire moi sto mobali. Message ezali pona ba célibataire. Tango na zoyo ka et mikolo zoyo oza célibataire le sous-souté. Après que l'on a pour ma camine de refumona. Voilà. Nous avons vraiment beaucoup de tabac et belé, beaucoup de kitoko la kimia. Voilà des messages dans mon temps qu'on a 4 vidéos. Nous avons la pamble, on a combiné sous Christ. Amen. Merci.